Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Kazali asengo ko présenter bino magazine aka NB News mokona lelo po bozali belé na monde atie oboninga ka Kinshasa na biso pour kopesa bino ba information yango na tombeli bino bolandi malamu Zaki convoqué na cour de cassation Gentini Ngobila Mbaka oyo azali gouverneur ya ville ya Kinshasa déjà azali kuna na cour de cassation esika nini bazali kosolola ba détail na reportage oyo Gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka azali bongo convoqué na cour de cassation esika nini esengeli akende ko s'expliquer pona makambo ebele oyo ye asali kasi motif na yango c'est long communiqué oyo eyebanite kasi na ndenge ya kotalela dossier oyo Gentini Ngobila Mbaka azali na makambo ebele oyo asali awa na ville ya Kinshasa kolandisama na période électorale Gentini Ngobila na membre na ye ya ACP amona bango na machine électorale na bandaku na bango na yango question tozali komituna bengelie pour na fraude électorale to pe kokanga machine ya seni na kati ya ndako na ye lisusu Gentini Ngobila atelemela ministre ya intérieur Peter Kazadi ndenge alongolaka ye na gestion ya ville ya Kinshasa kolandisama lisusu banda immunité na ye balongola yango epa ya pasteur Godin Poyi na bureau na ye kino lelo oyo azali kosala na mutu makasi ponanu bazongisela ye immunité na ye te yango tozali kotalela pe tozali kojimele akokuta na bongo na bazuzi mokolo ya lelo jeudi 22 février 2024 pour na dossier oyo ezali à suivre. Mutumbutu et koti na kan ya banguna ya République démocratique du Congo ba M23 papanzani na ndenge moko ya kosakana te. Mutumbutu et koti na kan ya banguna ya République démocratique du Congo ba M23 oyo bazalaka kotambola liloba moko nzela moko oyo Rwanda azalaki ko soutenir pour ko déstabiliser République démocratique du Congo. Lelo oyo panzani na bango misusu bakei mopanzi mosusu misusu batikali bazali kolobali susu monoko moko te lokola kaka bato ya Tour de Babel na nzela ya communiqué oyo esinyamaki mokolo ya mardi 21 février 2024 na sima ya kolandisama ya masolo oyo ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula asolola kibongo na représentant ya Union européenne awa na Kinshasa na makambo oyo etali complot ya ba européen ndenge nini ba tretaka na Rwanda pour na déstabiliser partie est de la République démocratique du Congo na souci ya ba minerai to pe ba richesse oyo ezali wana Nzambe akocha confusion na ngambo ya banguna ya République démocratique du Congo. Toujours na souci na ye ya santé ya peuple congolais Beltesco apesi bino ba produit na ya kitoko. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango nali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco apesi opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal
ezali ngombe kitoko bacha na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas ngana benga nango lata na ngombe na ngombe euta Brésil. bokanisi esili tete Beltesco ayeli bino lata ya ngombe mosusu na kombo ya Oxford elengi nango deja bacha matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele sa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba corned-beef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui dossier ya JB Mpiana papa chéri na ex-danseuse na ye mwana ya suka awa na rédaction ya KNB pasali biso elema oyo nazana kosa presa tinda na ngai na mwana ngai tokenda poto ngambo na boko la mwana ngai. Violence faite aux femmes oyo bakonzi ya mboka batelemelaka ntango nyonso na ba discours na bango na ba émission na ba revue de presse kasi ezali na bato mosusu c'est comme si makambo wana concernaka bango te. Lelo ndeko JB Mpiana, artiste musicien congolais ya 4e génération, a se retrouvé na kati ya pédophilie na ancienne danseuse na ye oyo boyebaka na kombo ya mwana suka. Après ko recruté na âge ya 11 ans, pe kobotisa ye na âge ya 15 ans, eloko ezali mawa pe pasi jusque là réaction ata mokote de la part ya bakondi ya droit de la femme pe lisusu ba organisation oyo esokipaka na makambo ya basi. Esenga na bino koyeba République démocratique du Congo ezana mibeko oyo e protégeaka ba enfants mineurs. Bino bato mosusu oyo botikali bozana kati ya ba même dossier kasi ba pouvoir oyo bozali ko posséder ndezali ko protéger bino. Esenga na bino koyeba ke bozali na bana, bozali na ba petit fils, population congolaise esengi na bakondi ndenge bokanga bato nyonso oyo ba se retrouva na kati ya affaire ya viol. Esenga na bino pe botia ndeko JB Mpiana maboko, bosambisa ye en plein air pe azala condamné pour servir bamisusu de leçon. Mobeko esalema kaka te po na ba pauvre kasi esalema po na bato nyonso que ça soit les riches. Ngana mona mwana ngati nazia timu ko mona koma majeur bongo ya olukangai. On a question réponse ya Magali Chitundule qui peut-être c'est propre. Il y a président JB Mpiana de répondre nga mona ntuka. Papa na ngeso pesa nga passe na mutema le repousser ngai na ebité pour na nini président futanga boy. Azwinga na bomwana na servir rien na taki danseuse pe na botele mwana bato mususu kuto basani lelo côté mais amemi bango na poto na ebite motema ngo ya nini après azo sala nga boye na ki kota mama Agnès croit que mama kokotela nga kozala netre mais mama susu kaka donc ndenge moko kaka na président na epesi ki président muto ayebisa ba makambo wana bazo manipuler nga na Magali Chitundule ki président bazo manipuler nga makasi na c'est comme si na komi rejeter lelo que ça nga pasi yango wana. Responsabilité oyo ezali koko ela pe lisusu ba parents oyo ba botaka et puis ba sundoli bana na bango botala ba conséquences ndenge bo exposaka bana na bino na ba danger ba viol et pai nyonso wana pona ba parents bazalaki ba irresponsable. Kinshasa et l'équipe partout.
mobali to pe mwasi oyo abota bana ebele déjà kasi tango bokutai na ye abetela o lisolo te mokolo oyo koyeba vérité okosala nini na Kinshasa balobi boye. Vérité avant tout, tambola na mokili, okutana na ba problème, tambola na mokili, okutana na ba réalité. Koka mwa lelo okomona mwasi to mobali, bokutani na cadre ya bolingo, akoyebisa yo naza na mwana moko to pe naza mwana mibale. Kasi tango bolingo eza kokola, oko se rendre compte que azalaka na etuluku na bana oyo abombelaka yo vérité tango bobandaka au début. Kasi soki yo okutani na kati ya situation wana oko s'en sortir ndenge nini. Bakinwa oyo totuna kimituna balobaki na biso boye. Bolingo eza union entre deux personnes oyo bayokani batambo. Une fois mobali na yebisaki vérité te peut-être peut-être au banga ou bien parce na posa ba développer dans liboso et en plus de cela ba ibane on sani ya koyebise makambo oyo azana be mukumbu azaki o azana mais c'est na pêche moi si au ko découvrir yango ezali solo ayena mobali na yo bakoso parce que so bon mazana bolingo bana na bazabana na ye bazana bolingo bana bazabana na ye eza mutema moi si mo hôtel na bolingo za na moi vers mobali soka lingi mobali na ye c'est dit qu'on a pe bana wana donc on a vraiment conseil na opé c'est ça que non ils ont traité à yena mobali na ye ba solo ba solo soka za na bolingo mobali na ye na ndenge bazwi temps okende bon mibale na loko bazo scan na pona libana na bango c'est dit que non on se pepe na bana na ye wana ozwa parce que l'éducation eza yeni muto scan na bana ne muto ko éduquer bana wana dès que bana ba ko ça peut influencer ce qui maman bango za pembeni be so ngene mais na ka bolingo moi je vois pas mbeba moko moi si akoko boya mobali ne si wazana bolingo na moi na mobali na ye c'est pas une chose où cause grave na boyi balé en fait bolingo e komi mo un peu na makambo belé na ba côté ce que na vie quotidienne alors mbali msusu à cause la que non azana moi mikumba ni wana alingi moi si ni makai mais tango resa moi si nazana bana ngai boye mobali moi si nazana bana ngai boye moi mobali moi sa okiangu au moins tu kati relation na ba mona msuba ba ma ko linga a développer bolingo na très bien bolingo na ba ke bien après na suka na ngonde siko mobali za responsable de on va dire moi si mama tata tata de faire na boye mais nazana mkumba na ngai boye mwana to linga tala bana boye yango monique ne foza donc tu as franc pas moi sinon au moins moi ça nini a rotaper va paraître pourquoi ta moula ibongo mais il peut faire comprendre que non voilà namna que au début tu na bolinga sikata na ko ibiso mala mo be ko blessé pe donc to commenter ne loko na biso na bolinga so comme non lelo d'où na zoki mo un peu espace te o ibiso ngona ki na tanto développer ngano non to ba no ngano malamu après na kosa nini na ko ibiso Cameroun a eu moment opportun a ibisi moi si ne moi c'est ça moi si so za na bolingo ne na to ko le tout à l'heure ako garder toujours foyer na ye pour avoir toujours na bonne relation avec elle toujours liboso oboti mwa mobali oboti mwana mwasi neti ngai ndenge naza iko anaza mama na kuzwa bana wana nyoso baza bakomi kwa bakoko nanga zomo bakomi penza bakoko nanga so bizaleli ya mwana nga mobali za kitoko na kobokola pe bana baka bana nanga za bolingwa mutu ngana ko juger ete na koza la contre mobali te po eza bolingo entre bango mibali soka lingiye na mutema moko akozwa bana wana nyoso neti bana na ye ya boti ngape mama soka yebisinga na koboya te ba bato na yebite na mukuli nana ko ya kobikisa ngai bana wana bakoya kobikisa ngai koleka bana na ngai soki nga na bokoli bango malamu bana wana bakoya kobikisa kosunga ngai koleka ta bana na ngai nga na boti soki na bokoli bango malamu ngai neti ngai mwana nga na kopesa un conseil avanda abokola bana wana baza bana na ye akoyi kokima ye te po ya yebi te un jour bana wana bakosalela ye nini na vie. D'abord il y a liboso, les enfants sont une bénédiction d'abord hein? Donc moni makambo etali libala eza likambo ya destin hein? Soki ndeko na ngai ya mwasi nga etonke yaya aza na makoki ya kozwa charge ya resupporter
il y a romona bana 5 wana ya mobali na ye lokola bana na ye. En tout cas, moi je pense que nous avons inconvénient moroté, c'est à elle de supporter ceux qui mobali ya vie na ye o nzamba bongise la qui est za mutuana. Je pense que non, elle sera heureuse dans son mariage. Donc la même question na rose wangope le rôle ngai non ndekonanga moi si bayo balaye ou soit ndekonanga moi si bayo balaye pas mobile moi coûter na 5 bana. Est-ce que na décourager mobile yo ayeko bala ndekonanga moi si non ko bala ndekonanga te pendant na 5 bana. Non, c'est pratiquement faux. Donc marambo tali libala ezali une institution divine aux Zambé Moro à créer. Donc mobile a koya okutana na yo azana 10 bana mais ceux qui yo mutondimiye au monde que na makoki ya rozwa charge pas qu'on doit charge parce que mobile dem tado doit bana na charge mais yo ozana devoir ya ko considérer bango lokola bana na yo komona bango bana na yo ko chérir bango ko considérer bango lokola ba o yo bimisaki o memaki pendant 9 mois. Conseil européen ça n'a pas mibali. Il ne faut pas surprendre des gens avec le temps. Il faut toujours les bandeli à relation, expliquer partenaire au koutani na que non voilà a oye pananga regardez nazala na bana autant. Est-ce que tu vas accepter de partir avec moi, de continuer avec moi ou soit Toroki Kosuki la awawa. Donc déjà ceux qui ne bandeli bilora bon essayer bani ils allaient vraiment malamu et créera vraiment la confusion na place to comme un processus moko crucial après robinisa que non voilà na longola ba zemi na zala raboyer en tout cas ça dérange vraiment wana vraiment c'est les conseils que je peux donner na bana basi et puis na bana mibali bana bazali lipamboli oyo bautaka epai na nzambe que ça soit yo lingaki te kasi soki ozali na bana na yo kobomba yango te po na situation moko oyo yo kutani na yango ya bolingo ozana posa balinga yo ne yango ozali kobomba ka benediction oyo nzambe ya pesa yo ezali eloko moko ya motuya te po bana wana lobi tango bakokola bakoyoka ka situation wana bakoloba ke papa oyo to mama oyo alingaka biso na bolingo ya solo tepe yango ndezali kosisite lelo ba problème ebele kati na société esengeli na bino bozwa mayele. Oui. Jamais rata. Awa naka NB TikTok ya lelo yango. Naka grand challenger ya tembe. Na ngana ali ampuku me na kima kimbangu na kangiye lion. Na za lion azaka na zote. Aibe loko te alandaki nyama te lipenda ngombe. Oui. Kendo tale avimba lokwa soso akufa no noki. Li alinga vakanga fa tambola ngulu mi atali amoni plan. Asota kimi akepe a rupe. Wana zongi ya turo fona changer ko côté ndeto zakana ke matete ko pesimite na ke yo yolo tango ko zwabo ya foko tanama presque moko boy yana nga moko elongo la mabibia banda tongo o bakena na oti katikati tango to kitsabe mission ngabi ma oniksi na mutu wana so musique ozo katota no douleur musala ndenga na utaki ninga yebi ebima challenger mutabate o chena kise ko zwate Zamba otara na mutoki na lembo ngolo kai vanda wana nazalaki na sengo ko présenter bino ka NB News ya mukona lelo ngai na bino to mona ni bongo lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino